Na komba nzambe tata mwana pe molimo santu, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs. Nazaki na posa botanga message oyo. Botanga message oyo, ezali moko ya ba commentaire oyo bandeko ba komantaki na video na ngai oyo na salaki. Soki bosisi botanga message oyo, bolanda partie ya video oyo na salaki, oyo na lobelaki sur message oyo ndeko na biso a commenter. Bongo na sima, bozongela biso, boyebisa biso soki bino pe na part na bino, bo juger réflexion spirituelle na biso ndengeni. Message oyo, botanga yango, bozongela biso, après avoir kolanda video oyo to salaki, oyo to lobelaki na tina ya message oyo, bozongela biso na ba commentaire, boyebisa biso soki réflexion na biso, eza mabe ou bien eza malamu. Ezali ba analyse spirituelle. Donc, eza bilia ya bana nzambe, ezali bilia oyo ba ange, ba kolia kalere nyoso. Ndenge tolobaka, émission des analyses spirituelles, ezali epesameli mutu nyoso te. Baye bazali na connexion spirituelle na tata nzambe, nde bazali ko comprendre. Alors, papa na biso a commentaki, maman na biso a commenté, nde tozali na posa, totanga commentaire na bango, totala pe video oyo biso, tosalaki par rapport ya commentaire oyo, ba commenté awa na likolo, et yo na nga pe esika ozali, topesa ba critique na biso par rapport ya ba réflexion spirituelle, soki tozalaki na raison, ou bien tozalaki na raison, ou bien réflexion na biso ezali ya solo, ou bien ezali ya solo. Voilà. Tokute na bino après kolanda video. Mais likabo oyo ezana papa Simon Kimbangu kianga ni lelo. Pour comprendre yango te, pour yeba yango te, lubaka oza mutu yabo nzoto. Likabo oyo eza epa ya papa Simon Kimbangu kianga ni lelo. Pour comprendre yango te, pour yeba yango te. Ce qui veut dire oza mutu ya bonzoto. Même oza ndeko na ye, bobotami na ye, papa moko, mama moko, ndeko na ye, ya libota, ya famille, obotama na église. Ce qui au comprendre sens ya responsabilité spirituelle. Oyo papa Simon Kimbangu kianga nyaza na ngote, ce qui veut dire oza mutu ya bonzoto, oza na connexion spirituelle na tata nzambe. Tolobaka yango lelo nyonso. Likolo ya likambo ya lingomba. Papa Simon Kimbangu na 21 atiki bana na ye, atiki mwasi na ye, atiki bandeko na ye, libota na ye, et ake kokangema 30 ya boloko na Lubumbashi, likolo ya cause ya lingomba. Moni esika papa Simon Kimbangu azali. Papa Simon Kimbangu kianga nyazali. Likolo ya likambo oyo ya lingomba. Papa Simon Kimbangu na 21 andimi akangema. Andimi abeta mafimbo. 30 ans ya boloko. Vie compliquée. Et pas nini papa Simon Kimbangu amona kite pona kobatela kaka lingomba. Na mwasi na ye mama Mwilu Kiawanga distance andimi yango. Papa Simon Kimbangu kianganya, papa Simon Kimbangu akokai pe koloba te makambo na tiki yango botika na bino ngai na savourer mwasi na nga na bana na nga tozala na bango. Mais likolo ya kobatela kaka likambo oyo andimi akende musika mwasi na bana batikali. Sans ya spiritualité oyo biso tozali na posa bato ba comprendre. Et sans pe ya spiritualité oyo papa Simon Kimbangu azali kotala bandeko na ye na miso ya bonzambe. Est-ce que posa wana
souci wana ya likambo oyo eske bakomi na yango. Soki bakomi na yango batata ba mama, toko yeba yango na elobeli na bango, na esaleli na bango ya makambo, na emoneli na bango na makambo nyonso oyo bakosala toko yeba yango ete bakomi na posa wana. Mokonzi ya bule akoyeba ke bakomi na posa wana, bakomi na susi wana ya likambo oyo. Parce que ezali likambo oyo ya yaya na leki te, ezali likambo ya lingomba. Tokosuka na conclusion moko très important oyo tokobetela yango sete. Na ba procédure oyo ezali kolobama toyebi. Papa Armand alobi likambo ya suka. Papa Armand alobi likambo ya suka, alobi ni tozonga na makolo esika batata batika kibiso. Tozonga na makolo esika batata batika kibiso. Maloba ya bapapa tozongisa yango ndenge bapapa batika ki. Maye bapapa batika ki tozongisa yango esika bapapa batika ki. Papa Simo Kimbangu kiangani te asa yebisi biso bandaka. Oyo tokotisaki na lingomba tolongola. Oyo tolongolaki tozongisa. Papa Armand na message na ye wana parce que a comprenaki na sens ya spiritualité, message oyo Papa Simo Kimbangu kiangani alobaki posa na ngai ezali tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango e bandeko na ngai wana basala nini bazonga. Papa Armand a reconnaître que babungaki il faut kozonga na repère. Awa tozana na nini ya na procédure. Awa tokuma na procédure. Ndenge nini ya kozonga? Ndenge nini ya kozonga na repère? Tokozongela na repère ndenge nini? Tokosalela ndenge nini po tozonga? Place wana nde il faut to travailler. Il faut koyeba pe banani bako travailler. Na sina loba makambo oyo. Il faut koyeba banani bako accompagner bino na makambo oyo, banani bako tambusa na bino, banani bako travailler na bango makambo oyo. Mingi bazali kokosama, bazali kokende na leta, kosalisa mikanda, kokende epai ndenge na ndenge, koluka yango omoni ngai na lobaka yango lere nyonso ke likambo oyo ya 26 soki ngai nazalaki na libota ya bapapa ete naza ko se retrouver na 26 nde makambo oyo kala tosilisaki yango parce que eza likambo ya bonzoto te, eza likambo ya yaya na leki te, eza likambo ya bonzambe. Nde kala makambo esilaki deja. Pourquoi? Parce que tango moni ke likambo moko bo epesi bino bokabwani, epesi bino pokoso, il faut kofanda ko réfléchir. C'est-à-dire message ya Papa Armand oyo ezali kolakisa réflexion moko très approfondie pour na identifier likambo esika oyo bango basaki nini babebiselaki. Talobi yango très bien. Soki ozali kokende esika omoni ete oza kokende ozokoma te, ce qui veut dire aussi obungi. Et tant qu'on voit la paramètre, on dit que oui, effectivement, na bungi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on zonga. Et tant qu'on zonga, le mécanisme n'est pas besoin. Pour être au bunga, c'est un travail spirituel. Ils ont nécessité passage. Ils ont nécessité, tout le monde la bande qu'on a vu sur pour s'alimenter. Ils ont nécessité, bande qu'on a vu sur le rôle la couvre, ils ont nécessité passage. Merci beaucoup. Bolandi vidéo. Yebisa biso. Réflexion na biso. Analyse na biso. Ezaki ya solo ou bien ezaki ya solo te. Soki ezaki ya solo. Est-ce que vidéo oyo okoki partager yango te pour mutu mususu pe a profiter na ba réflexion na biso. Soki ezaki ya solo. Est-ce que okoki ko commenter te pour commentaire na yo pe prochainement to salela yango vidéo par rapport ya eloko oyo otenaki ou bien eloko oyo esimbaki kondima na yo to leçon oyo yo okangaki na ba réflexion spirituelle na biso.
tozali kozela ba commentaire na bino bo partager pe ba analyse spirituelle na biso ekomela bandeko mosusu oyo esika bango bazali. Voilà, merci. Tozozela commentaire na bino et à tout à l'heure.